Motese Malokumu, Okomisa Tabule, Okomwa Tata, Yamwana, Tata Mwimosa, na Sibamuta, Okakufana na mimi. Tuzapea machef coutumier, Bakolo Mabele, Tozosenga pena bino Bakolo Mabele. Ilo Bosenga na Tata Kimam, Ayoke na bino, Kwete Makambona Pesila. Pona karizo kiso muni chef coutumier, faut pas ngambala Mesikoyo. Tuzaka na makanisiona ya kala kiso tokutana chef coutumier musolo, tokutana mtu munene. Nokona ni mufano muzama tuminene. Bo senga pena Tata Kimam Ayoke na bino, Kwete Makambona Pesila. Eza bongo te Ika semino Bakolo Mabele. Siko bote batoke sa bino bote. Voilà, on va continuer. Allez Faki, moi je suis pour la bande. Topesa mamomote na komba tata mwana peta tata msato. Komba tata ya mwana tata msato. Merci ba mutamutu mukofana na bino. Nitosengi na papa mukulutu yeme mtozo na makamunioso yo na oyo ko représenter bino baso kotema topesa bino moto. Na obala bino nasi. Voilà, betele maboko. C'est les présents de la terre. Voilà. Allez Faki Mosso. Alors, pour te sauver la bomba, j'ai déclaré la division sur mon seul. Au près ça. Vous avez la pile parce qu'on a pris le temps. On a pris le temps. Vous avez un peu rapide. J'ai déclaré mon maman madame. Et tenez mon maman. Ilobana yo tozali kozela e tata simomo kilimozwa kimia. Ilobana yo tozali kozela tata kimia. Mayele mabato makomi na suka. Ilobana yo molimo mosa tozali
kitisa kimia omokili mobimba etata mokili mozwa kimia kitisa kimia omokili mobimba etata mokili mozwa kimia mayele mabato makomina liloba na yo molimo mosantu tojali kozela mokili mobimba etata mokili mozwa kimia kitisa kimia omokili mobimba etata mokili mozwa kimia. Ilopata yo ya kimya zani kozeka kata simoki mbangu yote musatu ona yiki oyo ekoti na ikomba kasi biso tojani kozela akaliloba na yo Nzambe oyo ejani mayele ya Satana ona bilaka bya yo bikoki samate yango ayeyisi mitema makasi na bana na yo wete amoni bonga na ye ya bokangami ekoki pesa biso kimia Bana yo Malongo
Molimo Santu Obana na yo bandima pe Ozonga na kati ya Lingomba Amoni eteye akoke Jesu na batomo sena ifelo Yasiye satana Asalana Motomo kote Yango bizo tozozela Ilobana yosimo kimbangu Yango bizo tozozela Ilobana yomolimo Santu Malo Kabasama Ilobana yo Amen. Merci. Totoni, Papa Révérend Moudoudou, nos parents. Merci. Comme il pense que la souka programme la mission, mais tu ça la bonne délit. Une brève intercession et pas évêque Nestor. Il y a pour la bonde là et le monde abisso et la souka tout celui-ci programme la mission il y a après-midi dans les lots. Évêque Nestor Azali, vice-président, il y a Église des Réveils au Congo, a représenté à son éminence l'archevêque Ejibayama Pierre. Tobeti maboko makasi na musala ya lelo. Toza kopesa merci na AAP oyo ezali na autorité morale Tony Kanguchiku, représenté par son excellence Laurent Batomona pour na acte basali. Tokanisi ke Jumayele malamu pour diplomatie ya bomoko esali musala te mais prière esali musala. Baza koranda grâce na Nzambe na oyo Nzambe asali. Tozopesa pe merci na papa na biso Boniface tokokobosa na ye te atoki tomati na ye tomati ereleki tokozala so talo ebele te. Nzambe apambola AAP toro ministère ebimebele Nzambe asuna bango mpe afongola baporte na nkombo ya tata mwana mpe molimo santu mpo bayeba na biso. Tozali kopesa mpe merci bachef spirituel ntango baluki ye bayebisi alobi plateforme mpe ya confession religieuse ezali basala kosala ya ensemble mpona kosukisa. Yesu alobi je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Il y a deux verbes là-bas, il y a verbe donner et laisser. La monismo nous ne donnera jamais la paix si ce n'est pas Dieu. Nzambe la paix c'est la guimée la kati na mboka. Lelo Nzambe alobi atikeli biso kimia mpe apesi biso kimia. Il faut kimia ekota na kati na mboka komo mobimba. Po makambo ezosala bashiko na mboka tozokomprendre na kote. Ikendeni makambo nyonso ezokende boye na losambo bato nyonso basambeli awa Nzambe ayoki biso toleta maboko mpona losambo oyo mpe mpona makambo Nzambe asali basali na Nzambe baleki
remercie bino bandeko nyonso bobomi ntango te boye mpona kolela mpona topesi ape obozwi mpona mosala ya lelo naza na mamingi ya koloba te nalingi nabondela. Tendre Père, merci. Tu dis dans ta parole que vous n'avez pas encore commencé à prier, je connais vos désirs. Vous priez, vous n'avez pas encore terminé, je vous ai exaucé. Nous avons la foi, parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons la foi pour la journée d'aujourd'hui du Saint, que tu as écouté nos prières. La paix à l'Est, la paix au Congo. Tous les opposants vont s'agenouiller devant toi qui nous a créé les maîtres des temps et de l'univers. Tu es un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ce peuple a beaucoup souffert, fini la souffrance. Même en Égypte, tu avais dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu moi-même pour le délivrer. Merci pour cette organisation et merci pour cette prière. Tout celui qui s'est déplacé dans les embouteillages, qui est venu en ce lieu et qui a commencé du début jusqu'à la fin. Par avec nous, protège-nous. Pas d'accident, pas d'esprit de mort. Que ta paix se manifeste dans nos 26 provinces pour la gloire de ton nom. Nous bénissons les chefs de l'État. Nous bénissons toutes les institutions de la République. Nous bénissons AB, Seigneur Père éternel. Nous voulons que tu élèves, Seigneur, ces regroupements pour la gloire de ton nom. Et t'entamer de gloire, de puissance, de miracles, de produits, de merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, ça, coordonnateur, il n'y a pas coordonnateur. Il y a un mot, il y a remerciement. Papa, coordonnateur, il dit. Venez. Mbote na biso. Mbote na biso. Mbote lisusu. Nayoki esengo moko ekikelenga sikoyo. Pona nini? Toyaki awa kobina te, matanga te, me toyaki kokumisa nzambe. Pona mboka na biso Kongo. Bato bazokufa, moi, utu, leli nyonso, ba mama na biso bazali, ba papa bazali, bana na biso bazali, bango nyonso eza pasi ya komona bana bazangi batata, ba papa bapanzani na mabota. Ça fait très mal. Yango moni na makila oyo ezosopa na pona bana Congo. Nous avons pensé que la seule solution, c'est Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, Dieu qui est vivant. Il est parmi nous. Yango ni nabaki ndaku oyo ya papa Simon ezali ndaku ya kolivrer Congo na maboko ya bakongolais. Donc yango wana nasengi na basala nzambe nyonso bo continuer kobomba Congo lokola soso abomba kabana na ye. Mokonzi na ngai, Excellence honorable Batumona, mon père, soki na telemi awa grâce na ye. Before oyo nyonso grâce na ye. To bundi moi pe butu to poleli bambula grâce na ye. Soki na lobi awa boy, boy ngabo mona ngati. Nengana na mort journal lelo. Mais na pati pe na bo umbu. Merci, 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 merci.
merci pour la vision ici. Na bureau. Bonjour honorable. Nous venons d'assister dans cette grande petite action de grâce et dites-nous de quoi était-il question et vous donnez aussi vos impressions. Merci d'abord parce que l'église Kimangis à travers le centre d'accueil a accepté de pouvoir organiser ces cultes écuméniques. Vous avez observé que nous avions avec nous ici les musulmans, l'église de réveil, les églises de Noirs ainsi que toutes les autres confessions, à part l'église protestante et l'église catholique. À la demande de l'autorité morale du représentant Tony Kankouchi, nous avons tenu à ce que ces cultes puissent s'organiser. Pour trois objectifs. D'abord, c'est la paix. La paix à l'est, où Goma, Bukavu, ainsi que les autres territoires du pays sont menacés par l'agression rwandaise. Nous avons aussi demandé que nos pères spirituels puissent des lourdes charges, des grandes responsabilités pour que son mandat puisse être conduit par les grands dieux, les dieux qui donnent la protection. Et aussi nous avons demandé qu'ils soient protégés, comme la poule protège ses poussins. Merci pour tous les responsables des églises qui ont prié. Quant à toutes ces questions, nous avons commencé à 14h et grâce à la bénédiction, non seulement des fruits, mais le représentant légal, Papa Simon Kangani, a accepté que ce culte puisse se tenir dans les meilleures conditions. Grâce à Dieu, nous venons de terminer parce qu'on a bien commencé. Merci. Appétit na bango lelo ko séparer ngana yo kaka liwa papa bandeko baza kolanda aussi en direct sur Masolo Kimbangu TV. Nini esalami na makolo lelo na sa. Bon lelo ezali journée ya esengo, ezali journée oyo tozo reconnaître biso ba congolais que Kimbangu azali mokonzi ya mabelo oyo. Mukola lendi ya lelo oyo journée exceptionnelle oyo toponaki umbu Kongo ekende liboso po te makile sopani ebele ya mboka Kongo
tolingi kimia na Congo, tolingi susu makile tangate pour na ba Congolais. Yango moni mukwa lelo ya lundi, ezaki journée exceptionnelle. Yango to comme ça réunion o ya lelo, ya koyeba nzambe ke na Simon Kimbangu mboka oyo ekotombama, mabele oyo ekobaluka, kota développement ekokota. Merci. On n'est pas des pays comme ça. Pardon, grand Zobi. On n'est pas des pays comme ça. Non, moi, c'est nous. Il y a des gens qui ont tout pour l'année. Lola, prête la qui juste sera responsable et assumé à accompagner mon conduit. Papa Laurent, il va nous en accueillir. Reste de la Oui,